It's wonderful, amis internautes, vous qui nous suivez de partout dans le monde à travers votre très belle émission Tolobagnoso sur CL News, la chaîne chère de Christelle Mamou Lumpung, que je fais clin d'œil là où elle séjourne à Paris, et aussi clin d'œil à son amour privé et personnel. Papinzola, Messo, clin d'œil à toi. Merci aussi à toi qui est scotché et monté à Drisha Motomètre Beba Zibeba, et aussi à toi, Elduige Ngombo, le manager international. Pourquoi pas aussi à toi que j'aime beaucoup, ma maman chérie, maman Ariette Kapinga. Et quant à moi, je vous dis. Dans la carte résidentielle, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire to you, happy birthday to you. Merci beaucoup, amis internautes de CL News. Comme je vous avais annoncé que nous sommes là sur le phénomène Ladi Essobé. Ladi Essobé, aujourd'hui, il fête son anniversaire. Nous sommes là dans le cadre de visite et à Fondation Tokanissa. Asbel Oeza, chapeauté et dirigé par le président JP Massamba, Mwana Djobour, et aussi nous sommes là avec le CG l'homme à gros ventre, Serge Passer patron to éviter balobi azana mot de circonstance oisali ke to kutana bisonyoso. CG, à vous. Merci beaucoup Junior Muyowabo. Bien que manquement, mais nasigali kara vie nao. Bon, toye lelo c'est lobby ezaki anniversaire il y a président Ladi Essobé phénomène. Bon, Tobenganaki, le rôle à rara, ndenge zalaka, to se souhaiter ba joyeux anniversaire, mais to kanaki to ça les surprises. To ya rotala et longo na ba maman, pe ba papa ya fondation Tokanissa. Et encore une fois de plus, président Ladi Essobé, joyeux anniversaire. Ba maman pe ba papa ya Tokanissa, bango wana ba ye ba tombela. Président Ladi Essobé, heureux anniversaire. Surprise. Président Aloba Sima Baoemba. Oui, merci beaucoup, Junior Molowabo. Omoni, Baba Honoré Mouto, j'ai raté Mouto, Tigabison, c'est à moi. Ils ont raté Mouto, Mouto, non. Ils ont vendu Bomoni, Ladi, Azamoko Peba Soda, Tokanza Tolobaron. Dans le Babato, Bomona, Zap, Nzap, Nadine, un groupe, mais. Babylone so kundulungane to betaka yebi donc tout le temps batito salara azala ko fou au moulin na yebi l'engagement yebi sangaile ba 2010 ba 6 17 à ce moment to quand ils a biso quelque chose dans un Kinshasa na rotika raté ba activité tout ils a biso mais peut-être occupation a rébellé il y a un peut-être au monde gravement au four au moulin mais chaque activité au monde a ba match ba activité ba marche phénomène Ladi Essobé azan raté. Il y a un gars qui m'a collé un mbota mandingue dina lobby. Tu vois, tu sais les surprises monnaie aux hommes les émotions. Aïe ben où tout est qui boya.
et puis ngamo na zoya non na koya to so ngane me to yena bana nyonso msuba zoya to se pel ensemble to yembele ensemble dans un monde à bout musica ont mérité bonheur ensemble dans la di et sobe oh ya sala mingi ezaka te lelo quoi poto te azana bon moi bonoré au monde to ko dans la quartier ba to boke wa te to ko la moko ya biso star na biso la di et sobe donc yango lelo to ye mukolo ya samedi bana to kanisa nyonso ba ya to fêter na la di et sobe ba pesa na ba cadeau ba memela kia. Na, je me pose la question, est-ce que c'est surprise ou bien bobenga qui est besoin? Au kotu na yemo aroye bisayo parce que so kotu ni mo il n'attendait même pas qu'à mon ba tebele boy. D'ailleurs bi gazora ngai mo ne to sala président masumu. Président masumu mon nga motanga e anga bima me banzela mususu bimaka te po to yake bele honora biso beto honora pana ya on to sala na moko abiso phénomène la dit et so beto ngato ya mais Bataille qui est parti et pas qui n'a pas belé yango lelo to sali surprise munene pona la dit phénomène et sobé. Merci beaucoup, amis internautes. Là, j'ai fait clin d'œil à mon vieux, à Drisha Motomètre, Beba Zibeba. Clin d'œil à toi là où tu es. Et aussi à Kouloutou Magela, la diaspora. Marche, Vienanga Kati, Adi Londolé. Clin d'œil à toi. Bon séjour à Kinshasa, à Sylvie Kabé, à Mama Social. Balobi, l'amour personnel et privé de Didier Kassongo. Nous sommes là aussi avec le président Ladi Esobé. Tomonié Kaka à mode singlé. Président Ladi, bonne fête. Vraiment merci, vraiment merci beaucoup. Merci na ba de réunion surtout à Tokanisa. Yango na bena ba benga Tokanisa. Donc ce que zara Tokanisa namoni vemeza Tokanisa po ngana bana Tokanisa te ke zara bo bango njoka ba Tokanisa de. En tout cas ezala bo. Donc ba surprendre nga vraiment te. Ngande aussi comme na surprendre bango. Parce que ngana yakina na zemi na libuma mère bon bango ba nozela ba ipika ke 9 mois mais ba iba iteke cause le 24 alors nga entamba mona bimi le 24 bango sko ba yotala ndenge zalaka ke mutabotami donc ngande na seprenaki bango ba ko zela nga pele le 25 ba ko zela pele le 23 mais nga bimi le 24 donc ngande na seprenaki bango tanga na botamaki mutayaki na idete mais bango ba salika eloko bango ba salaka soki mutabotami bakanisi après bake otala mona botami vraiment naza flatté na acte oyo et puis je peux masamba merci à trop lobito bengana inaye a souhaiter ngai ba joyeux anniversaire na ki na spectacle moko ya Emani na ki invité naye Emani Tara wa na ki invité na spectacle naye donc na moneti abana benganga anga sanga makambo lobi déjà mais sikoyo loko ape ba temps et permetalité amoni ka ba récupérer ngo sali pe nga bien makasi moni na mbi bango vraiment po ba bien ndako yambaka bato ndeti na bénédiction vraiment na mbi bango avec esengo makasi parce que ba lakisi bodongo muku bui oyo tamsu bamsu bakanisi yango te yango na bi penda ke baza penda to kanisa. Président Ladi Esobé, jour et anniversaire, no, tu profites de tout nos questions. Tu fais partie, il y a plateforme en parce que les ça tu pas kosiko to sala na op à moteni. Merci beaucoup Ladi Esoba Lobi à lata mposo. Alata mposo to moni pe poso paza awa, poso samedi, poso mbote. Mbote Junior. Yondo Simba Makusa, tu éviter lelo à l'occasion de l'anniversaire bo lambela Ladi Esobé. Bon mon occasion surprise. On était baï. Baï baté. Tant okenda verbe artiste et comédien ba pesio responsabilité à cuisine au lambi bango ba lié confiance ni yo moko zara nango ko lambela ba star ba lié pe sans retour. Eza mambo nzambe, popozo pa mwana nzambe. Donc mustoki mutazoli eloko yozo lamba eza facilité ali donc bon moyena mo badoka za kolia misusu pe omona balepe bota musoza ina likamnya mususu ebimi wana mebiso ezalaka to lambi to li ensemble retour te loko te donc za mambo nzambe. Merci beaucoup, c'était là l'artiste et comédienne Poso, ya presse du rire, ya président Ngaloufar. J'ai vu aussi la présence de Ekibumba Mbote. Ah, Mbote, papa. Bonne santé. Ouais, santé bien par la grâce de Dieu, Ndega Bozomona. Visite
il y a artistes et comédiens, jour et anniversaire, il y a président Ladi Esobé. Je me pose la question, et Kibumba est en tant que comédien ou bien en tant que journaliste? Non, au moni, il faut to yeba repé sabatu ba valeur na bango. Phénomène Esobé aza artiste oyo a emballé batu belé, a sepelisi batu belé, a pesi batu belé goût ya osa la théâtre depuis bazalaka na ba papa mangwaou banani donc asala ba biloko alata ba sachet asala ba biloko belé ba male mamboa ba crie bima donc lelo à l'occasion il y a fondation Tokanisa ba kanisa qui koya ko rendre visite hein tant que tozoya na nzela pendant ko sexara moi bandeko muke to moni bandeko na biso kimbangiste bazo tambola donc to moni au moins coïncidence hein donc il est le 24 papa qui solo quel est le 25 bon tout non mais tout non voilà donc vraiment to sepeli ko ya otalaye pour c'est un grand na monde na biso artistique oyo a yebité azate donc biso nyoso tout oyebi qui est phénomène Esobé et on a plaisir ça na ya le rôle acteur na ya appel roi journaliste parce que na ozwa pe ba image. Merci beaucoup à toi mon vieux Epi Mouyoli to tuna mama loso pour mama loso aza moto à Evra ensemble na président phénomène Esobé ayebi phénomène Esobé très bien. Mama loso mbote papa. Tu habité au la président Ladi Esobé en tant que moi n'est pas nayo ou bien en tant que collègue. Ah collègue de wana penza donc azala kamuto na bato parmi bato na linga ya azali mo kaibi. Commentaire écoutez ça mo kaibi. Ndebo zala na ebo evra ensemble. Na lelo ndengo mona e opesa imagine a progresser ou bien za ko staner sikamoko. Oh. Est-ce que bako tout na soit progresser ndeni tayo moko. Sur le plan artistique, financièrement, tout le monde en a besoin trop de publicité, tout le monde a trop de sponsors, mais sur le plan artistique, n'a jeu d'acteur. Ça va. Ça va. Vous avez tout noté. S'il faudrait opérer ça phénomène et sobe conseil moko oyo monaka peut-être aux occasions to ebiseni. T'es bon, bah tu vas en avoir des défauts, bah tu vas dire comme ça qu'il faut pas passer des fois, hein, mais bon on a évité. Ladi Esobé azale ki mo to za na nouvelle wenge, to za la bien. Tito Koli, Tito ego sala Lisbon ne wana ngape na ego ya mne na ego longwanga en tout cas to za soto kuta na ye wana za présent soto kuta na ye avant to kabwana ba rotika batuni solo mona obenga ngape singa transport eza jeté ba artiste msu bazara so amoni loso na mbongo nga na mbongo ndeli kawo. Merci beaucoup, c'était la Mama Loso Tozoko Baka na ba interview Tozongeli président Ladi Esobé le loisa jour ya Esengo pona e président Ladi question cas de curiosité tokanise yo ko rendre visite mais lelo ezana guerre moko ya ba plateforme ozana NTPC pa kosiko ou bien tokanise. Bon alors avant na répondre na sepeli na moni bande wonanga ba artiste awa ba actrice ya makasi ou ba sala pe belé c'est pas ka biso mutu to sala belé ba onyo surtout ngana na nouvelle wenge na yo kuta ba mama loso déjà ba zo sa marambo pene ya mettre pai ba ye ba yambi biso ba mama loso ba bakata ba bébé santé ba Willy Mambu ba belé to yo kuta wana ba yambi biso na kacha mouvement na nouvelle wenge biso na ba de Londres to na biso banzela moko mais ba mama loso nde to yakuta bango nyoso to wana donc waseo wana to tala pe ba poso koto ba kangi masolo koto kangi na ndega ba beta new na ngai et c'est ça yango moni to ba obi bakale donc ça dit il faut aux en histoire et puis tant ozo expliquant au fait ça vraiment avec exactitude. Voilà, on y ndetolo ba artiste faut en histoire. Donc pour à propos ya question autour ninga wana ya ba plateforme et puis tona NTPC nga soué na ngeza d'abord que tous à tant biso totiki nouvelle wenge toke au la list boy toke nouvelle ngengi o bave mundori babaki bave gaou bave kisita bave napso ngabiti toko sa pe ke totiki kombo nouvelle pundenge aika wenge El Paris wenge nini wenge toko tika pena nu to lukana nu idéologie mususu on ba ipsinga bon oza pe petit muke mais oza kana ba idée yo moni ndeni ngabi to Charles boy ah
bamoni kwa na anglais bamoni ngo ba compliqué bango moke liste banga biteza na anglais teza na lingala zuka lisanga ya boyokane. Donc problème nanga ezaka tous à la boyi ini même pakosiko même tout kanisa même NTPC. Donc biso nyonso tout oza ba artiste d'abord bomoko fo ezala pourquoi bino nyonso tout boza ba artiste tout ça liango parce que tout défendra ba intérêt et puis il y a bandeko. Donc ça dit na yebi que lobby ndeko nanga ta mususu à place aza na makokite ou bien aza boye to bengani to sangani to pesi solution. Voilà. Mais soit comme que biso comme groupe kuna groupe alors toyo kanatena bango wana comme pona intérêt wana eza nini parce que boyo kanatena ngo pourquoi osomona. Donc ce que vous appelez na biso soto na noyau hein de tolo ba ata ba branche yango mais noyau d'abord mokokoli nango eza nini pour bota nzete après pesa ba branche. Voilà un peu. Donc yango wana nanga lobaki naza près yako koma isika no surtout bandeko ba bengenga mais il faut na yeba idée za nini so na moni idée wana intéressé ngate naza mutu mona linga kokota vraiment na ba makambo te na mona ke ezo ko aboutir na rien. Mais je peux masamba déjà c'est un frère où tout le temps ce qui te coûte na tout développer ka na mona ka ba idée na ça va bien. Donc toutefois benganga même na ba tanga sa ba organisation na ba loisir ba nini tout ça tozala wana ba marche tozalaka et puis il s'agit ya ko ça la chambre tamusuko yemba poto kanisa artiste moko. Donc tozala wana pourquoi to kanisa ngana loba na kati ya to kanisa parce que ngape na kanisa ka ba oyo tozana bango uzomona. Donc jiango to na to kanisa mais ce qui to kanisa et comme peut-être tamususu cop mon boui hein. Donc ça dit na kati ya cop na okota te mais na otika ka na to kanisa parce que sengi ke to kanisa ndeko moko ba maréchal sans souci ba fait maréchal sans souci ba sama ba minene na kati ya mboka o ba fait danga ba vena biso ba fait kikwanga nzala ba fait maboke ngalema ba mambri koko ozomona ba kolo histoire. Donc surtout bi ba mama monzele tout ali ba visa ba moi tomoni ba mama mo pepe tomoni to kanisi bangonyo surtout wana ba mama yo asolelo. Donc ba kolo nzela donc ça dit ba kolisano. Donc pourquoi pas to kanisa bango ozomona il faut to kanisa bango parce que biso pe ba ko kanisa biso ozomona biso pe ba ko kanisa biso yango wana na lobaka na kati ya to kanisa soki eza na activité moko ya to kanisa ebengi ngai to ipesinga programme moko boye na ozala wana ozomona siko mutu nini o vivre pena sama kanisa kanisa kana o baninga te ezala te. Donc vraiment on a ko répondre mon ke yango wana mais ezaka nde ba leader na biso ya ba plateforme faut bayeba ba éviter nde bazo sangisa biso. Alors nini faut bayebisa ka biso po bukabwani ezalate ozomona po bukabwani ezalate manquement ezalate. Donc moi na muke respecter mukolo respecter moi na muke parce que balobi respect ezali réciproque ozo comprendre réciprocité wana faut ezala bo excuser nga bande mususu hein peut-être tamso moi exemple ebile autant mususu na kopesa na moko tozwa na temps mingi tovana na ye bile neti ba mère tsenge ozo comprendre ba mama loso souvent mère tsenge. Donc maman loso biso to kuta bango ba na succès ya osana te ozo comprendre maman loso ana succès biso to une nouvelle ngé maman loso ana succès mais ilo nini sala nga ke pona kota kati na bango ezata mususu moi ba respect wana ozo comprendre eza koyeba musalo na ina ngote eza koyeba kozana batu. Donc mettre pas ya ko tuna pena ke nde nini petu wana bango ba komi lukwa net ba avocat na yo ba bikete azala bien en même temps oza kokota ozomona. Donc tant pose na bango oza l'aise mais
À un certain temps, ça l'a dit que la dit est sali Lisboy. On a un peu maman na kata mouvement nga. On comprend. Donc ça dit tant que tu travailles na bangona be bakata na kata Lisboy. Nga mo na sam tema na ofanda pe na oloba visa ndenge. On comprend. Donc ça dit oui. Tozu batum susu na kati ya mouvement tozu formé bango tozu ke na bango mais bango ba na place na bango na kati ya mutema nanga on a yebi ke te yo on comprend donc c'est ça. Merci beaucoup, Président Ladindeka, Papa Chéri Lobaka. Nous respectons les gars qui ont vécu. Clin d'œil à toi, Papa Chéri, là où tu es. Clin d'œil aussi à José de Londres, là où tu es, à Pofirenze, le parfait des bonnes odeurs vient en Akati. Et sans oublier notre conseiller, Tobin Ake conseiller à Bartis, Koko Dianzombo, Azanga, Tekope, Savisoka, conseil, et aussi à Baba Mungita, et Sika Bozako, ces journées. Et sans oublier Yafio Tingoma, Motema, Maman, Mado, la patronne. Président l'a dit, s'il faudrait lancer moi bénédiction moko naba jeune au baena simano au lobani. Vraiment na lobana bango base à la béni d'abord et puis bénédiction utaka na botosi. Donc ceux qui botosi ezali vraiment ba regarder bénédiction au na béni bango. Donc c'est comme ça. Bon, Ekibumba, tu as une question à poser? Voilà, joyeux anniversaire Phénomène SOB. Merci. Phénomène SOB et Belé Bazota Layo, bien qu'il ait pour la journée anniversaire Nayo, mais Bablo Msoupe Toko raté en côté. Outsoupe Sepsouba exemple est bien awa. Mais en batumsu barosa pe ba mona moi image mo be phénomène asiliki so pe si ba au moins une petite explication et ça la bien ba msuba comprendre yo tant to kende ko sa visite pas ya papa na biso mondweri. Vraiment bato babenga nga ebele babenga na Europe babenga vraiment presque ba continent surtout parce que moni lelo vitesse internet donc ça dit tout na 21e siècle donc vitesse Android. Donc les lots que ça mara mon na minute on dit to vendre boy bato directement faut pas comprendre que donc na 14h ou 12h 13h 12 14h 15h bato là qui place mon boy par rapport à vitesse à Android vraiment ba benga ngaibele donc moni eloko na oloba o nazo insister nango eza respect mutuel donc ça dit ba petit envers ba grand et puis envers ba petit parce que histoire faut ezala donc toujours elaté mais mutu na mutu ayaki na époque na ye nde boyi na nzela oyo bozotamba baola sabino bokende bokota pona ngeza significatif voilà parce que bino boleki ka na nzela mais eza na mutasala nzela azali ozo mfano donc na sens wana nga na sepela ikati na lobite ke parce que na nga na la rapé na NTPC na za na NTPC par rapport ndé na lobi na za na tokanisa na NTPC parce que eza association il y a artistes nyonso vous comprenez ozo sangisa biso nyonso tout na tokanisa pekisite ke mutakoza na tokanisa aza na NTPC et pekisite mutaza na plateforme moko aza na NTPC mais problème ezali mututango azokoma nini oyo azo comprendre nini ezoleka nini oyo ekoko kutana pe ezala idée na ye donc c'est ça mais eloko ça qui bienté acte moko eleka ki wana pona de konanga frère nanga inani anosanzo donc à ça qui moi bêtise mo boye ya moi muke mais tout ça bananza menga na utobota masika donc na mutema moko ya bo bébé yebi na makambute donc na minute so pa mais ngai donc ba lobata angelo bato nzambe donc ça na lisumuti ozo mwana donc ça dit na kati na mutema na ngai sina bosana ki yango mais na mekai quand même ko tal ça y est faut pas toquer na ngonde ngwana tous ça éducateur ya masse donc vis-à-vis à public en plein air comme ça donc na minute ndenge tout ça boye na koye banani olo bananga nani pe donc ça dit qu'on répondre même après so naza na ba argument nanga na kosala yango il faut na yokana ntan mukolo olo ba biso ba kolisa biso donc na cause la te que mukolo aza na parole atana na raison directement na kata ye parole na pesa ta mususu ba argument nanga
nga na mona ki yango esala ngai bien te parce que ba ve masumu wana donc ça dit surtout que na monde de musique hein les ana musicien moko te ata beta na bana OK ata na OK jazz a beta kuna te a beta ka ata msu na quartier la tena viva la musique to na wenge to na ba orchestre ya ba ndeko na biso bazo sala mais natika komona ata musicien moko te a manka donc le quoi wendo respect papa wendo respect to na mona musicien moko ta manquer papa Lutumba ndenga zawa na respect natika komona nanga jamais ata beta na ba orchestre wana te ngola ça te que pour respecter mutu fo utaka ka epa na ye nga na uta na théâtre plisté na joie jamais na salongo donc ça on comprend bien on comprend le logo et siliki ça qui ezali parce que ba manquer papa masumu na présence na yo pelate nga na zawana na muna acte ya ndengo wana donc pour nga na sepela kité alors na sepela ki peut que na siliki na tomboki to na lingi ko faire comprendre mutu mais le kola azaki na idée na ye ali ko yoka mutu te yango ekomaki bien te donc na sens wana na ninga hotel ça quand même toza devant bateau ou aza papa parce que ve masomo to bengeka ve masomo biso to tozala ve masomo so raté ve masomo to bi président masomo mais en dehors ya vie na président d'abord aza papa na biso même ngaiti même bana propre au ve masomo aboti so bazaki wana banga ba separater na acte frère wana salaki yango na ninga kina tal ça quand même te faut pas toquer ndeboui donc ils appellent les sotosola qui na masamba binanga phénomène na niveau na yo fallait pas olandanga vite na niveau nanga fa na landa yango pour natali ça pour mutu mususu okobunga ka ndengwa na to bungi ka bungu etikali pe bungu non les instances c'était lelo oyo mutu mususu pe soki azali bien te pona ndeko nanga poso ya koyeba te tamsonga si to sela na ngokuna parce que valeur ya mutu d'abord nous allons protéger nos valeurs on prend na sens wana. Merci beaucoup na baenyo surtout balanda kio bazotala yo siko nino goye bisabango baonyo surtout babenga kio pe partout dans le monde na eloko wana ndenge non déjà ils ont eloko pe sango susu valeur te donc il fallait kaka ele kame bato nyon surtout oyo baso la rappel na ye ya nosanjo ba o union so moto aboyi plateforme na ye azate parce que comme le quoi net que et puis tu as un état de droit on comprend donc ça dit mutu démocratie sous donc mutu aza libre ya kosa o ya lingi mais photos à la ba cambia bien photos à exemplaire on comprend donc photos à exemplaire donc ça dit c'est ça. Merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup, amis internautes. Quant à moi, je vous dis, restez branchés et retrouvons-nous juste après.